Vital Kamerhe oyo akatelamaki mibu zomi na mibale mia misala makasi bakisa na zomi mia bopekisa makoki ma politiki alekisi butu na l'hôpital epai wapi amemamaki nsima na koyoka nzoto malamu te na boloko ya makala CPRK. Baili ngombali ya ye UNC bayebisi ete ayoki mwa malamu kasi esengeli alandela malamu na minganga. Bosambisa mibwaye na bozongeli botindamaki le 18 septembre UNC eboyi kotambola le 28 août lokola ebongisaki. Martin Fayulu alaki kotelema na balandi baye liboso ya Palais du Peuple kino bosenga boye mabongisi makobima na nkokoso to plan de sortie de crise ekundi mama ayamba maki na bituluku na bato samedi na bozongi boye na ekolo Congo démocratique elongo na Adolphe Mozito sima na sanza motoba libanda na mboka mingi penza na États-Unis. Basimba manduki ya Ituri Kodeko basakoli ete bandimi kotika bitumba na bosenga bwa président Félix Tshisekedi bataki manzaka na mokanda mwa kimia lobi omokolo mwa yenga sima na koyokana na bakambi bakala bamangomba basimba minduki ma Ituri. ONU efundaka Kodeko na mbeba emonisami kozala mbeba ya bomoto na bitumba kati na balendu na baema. Convention nationale Tobokutani bonene ya ba républicain yambo na maponami mamokonzi ya mboka ma le 3 novembre ekobanda lilo. Président Donald Trump nde akundima sima mikolo misato boponami bwaye pona kopesa nkombo na ye na tina ya koluka kotikala na ebonga na ye pona mbala ya mibale. Ba démocrate basalaki ya bango mposo moleki. Donald Trump asakoli ete ndingisama epesami po ete bakoni ba COVID-19 basalisama na makila mabaye babiki na bokono bwango. FDA agence etali mino na Amerika pe esakoli yango.